ma pipe oya mikili nzela ya mai nzela mai ezala mpona ba raison nini biso toyebi yoza frère nanga depuis toyebi ma pipe waza mona bonne vie akoli na famille ya bien ba parents na bazaka na la ba na école rouler ba carrosse na kibolenge na yo mais yo arrivé ma pipe oye poto nzela ya mai ezala mpona ba raison nini ouais. Vous savez combien de heures du couleur maï pour beaucoup en Grèce? Tout bêta bah 1 heure du temps. 1 heure du temps. 1 heure du temps. 1 heure du temps. Parce que nous avons un kumba bon. Ok. On a kumba ngovi magaga. Yom to kumba machine. Ouais. Bah tout n'arrête. On a chauffeur à zatin. Ok. Vous à 60 va tout ni na kumba la moto. Ngabi ngai. Kumba moto bah zuyo. Bah ebisio bon wana. Na monteur babiso fini bang babi baluka o baluki so cheboe tenga muke bozongi boy batali ndongo ko maîtriser ngo après biso non faut maîtriser ngo boy bon kitoko batu bakoti ba esibino moni muinda na kuna landa kanzela luindana o de marango mais zaki pe première fois te songo lisuba créer sous moi convent mususu bo meki lisusu. Troisième fois, on a compté la troisième fois. Ah ouais. Ouais. Il a avancé la vie quoi. Mais les autres conseillers n'a pas chaîne non, on a conseillé n'a pas nous pour n'habiter ils a souté. J'ai un ici là. Bah kanganze là, il nous reprend à chambambongo bani. N'habiter pour y aller à souté. Non mais kozonga nini yo kolo beta ke. Non bon. Bato a soif à poto. A tout le bisi bango ki goyate. A mono lugo ko saya. OK. Muni ba. Nga kenda etiriki. Mutasalela ngai magambu. Asali nga magambu na ke etiriki d'état ke commerçant. OK. Na komi na tiriki. Na ina besoin na zo doki wana bazwa na tiriki lwana. Et kamat. Ah, mukanda ba séjour. Ba séjour. Sko mutu. Ba sala ngona ba cyber. Mutaki no sala nga demande. Ake sala nga demande ya tourisme. Ça dit que na passeport na nga ina ndinga sala demande et simbité. Visa na nga elali. Sko pona renouveler na zo nini wana il faut na zonga kin. Na zonga kin. Na senga sous visa mususu pona ya tourisme pour bapesa ngai ekamet viena biso mungu ya kala bandoko sabiso na kini sutunga bajike bakosanga tru nandeni tina ngai yo doza na folonga Congo yo fo mikili foga mikili Congo yo ndengo wala fo mikili mais fiango ndo ene mswazala ne mutumo boya lokota ne ba blo na ba fulu mais tant ayekin patron na poto amto la botabilo na fulu ndeni na poto abimisaka ba fulu na ba bâtiment ka ba ntema mabe moi ba vie wana va ndo yakini ba kosa bana batu ba ntema mabe bango nde basala ke batu ba ebele na poto oyo na nzela mai na banzela mai naki nagidana na contrat na Kofi Olomide na Kofi Central oui ah bon ouais na contrat na Kofi Central OK ça dit mutabangisa ngande yorobo ah ouais habite mo palo kazolinga mingi boy ko kendete rendez-vous mo benga il faut to kende matonge na studio to travailler lo mubwe ngana ye mais yorobo le roi yoroba zaki proche nanga tanga moni appelle à Vera Mbabite ko kende ko la te la mystique biso bokomi bino 60 bon biso 60 ba ko zo biso na mai pour bo to kende na ngolimbe silaki ah mais na ngambo a Grèce mais ba radar eza batali ke batu mo ba na mai batindeli biso bato ya silaki ouais limbe vidaki quel risque batindeli biso ngam ndo kumba mo so ça dit bo ekati tant ekati boué pas même 5 minutes boué pou munda mo take biso le roi projecteur
toyaki na butu bo sentiment bo mumle wana moi mundana na ebisio ti le tika moi défaut kuna misu banini ah ouais éclairage à ma casse takanga ta solo la vérité chante enfant toute la foule suit son essor la vérité en écho résonne avec Miguel Yemba tout se donne. Give me luck, sweet, treat me sweet. Give me life that flows like a river. Imaginez que vous possédiez une part du rêve américain, une maison au Texas où le soleil brille et où les opportunités abondent. Chez Dispensation Investment Group, nous pensons que tout le monde mérite une chance de faire de ce rêve une réalité. C'est pourquoi nous proposons des plans de paiement flexibles allant jusqu'à 30 ans, rendant l'accession à la propriété plus accessible que jamais. Chez Dispensation Investment Group, vous investissez dans un bien immobilier et rejoignez une communauté dynamique de personnes motivées, d'entrepreneurs et de coachs experts du monde entier. Avec notre politique, pas d'exigence de score de crédit, nous croyons que tout le monde mérite une chance de posséder la propriété de ses rêves. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Dispensation Investment Group. Accédez à votre rêve américain. Dispensation Investment Group. Dispensation Investment Group. Après le ratissage scénique à Paris Arena, Werrason se produira à nouveau à Adidas Arena le 18 octobre 2025. Paris Bis, Désunitons et Ratakate. Venez nombreux découvrir le spectacle en couleur tropicale. Werrason, le roi de la forêt. À la demande de tous les fans, Paris Bis et Ratakate deuxième mi-temps. Génération Berceau, clic et Ratakate. Le Quartier Latin International, l'orchestre des stars sans comparaison, l'orchestre du peuple de 7 à 80 ans, fête ses 39 ans d'existence avec succès le 29 novembre à l'Arène de Grand Paris Sud, à Évry. Vous êtes conviés à la fête, allez au rendez-vous, venez tous au rendez-vous, revivre tous les tubes du Quartier Latin que vous savez. Kofi Olomide et son équipe et sa famille, avec la deuxième première dame Cindy Lecoeur et tout le Quartier Latin, seront heureux de faire la fête avec vous le 29 novembre à l'Arène du Grand Paris Sud. Chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne. Avec Miguel Yemba, tout se donne. Très chers internautes, bonjour, bonsoir. Merci pour la confiance en considération. Vous savez, vous êtes belé, bon à travers notre chaîne YouTube. Sur la Vérité Studio. Merci beaucoup de s'abonner à la chaîne YouTube Oyo. Merci de l'avance pour s'abonner à la chaîne YouTube Oyo et la Rabino Vérité en temps réel. C'est bien, vous avez la société, vous avez album, vous avez single, vous avez EP, que vous avez contacté Bisso pour la promotion de l'activité, de concert, il y a album, il y a EP, vous avez dispo. Vous avez un concert EP dans l'Europe, dans la France précisément, vous avez un bangé le 18 octobre avec le Big Boss, le Werrason, le roi de la forêt, maison mère au grand complet. Naratalidas Arena, boye belé, bozo à place, boye belé tout, s'amuser avec le roi de la forêt, Werrason, s'il vous plaît. Je n'en suis pas billetté, suis pas bien là yo. Tous ana, moi mboka, Warano, Gims, ça a 4 grandes dates en Europe, on a Salamate, à Paris, la Défense Arena. Alors, le 19, le 20, le 21, le 22, bandeko no bazo à place, le 22, ba place, c'est ça, nous pona Warano, bozo à place, pour mon mboka, Messi, l'ambassadeur, son excellence, Gims. Na Paris la Défense Arena bosumba habillé s'il vous plaît. Tous en andeko na biso Christian Olongo frère Christian Olongo. Azo bimsanze munaye kumuna ngolu et le 6 octobre. Donc le 6 octobre à partir à 18h et vous allez disponible dans la plateforme nyonso ya téléchargement. To sengi na bana nzambe nyonso ba mourir bonne musique bana nzambe
boyamba single oyo motema moko motema ko fongoma le 6 octobre à partir à 18h na plateforme nyonso sur le téléchargement titre ezangolu donc yandeko na biso Christian Olongo vous allez disponible le 6 octobre besoin temps koyoka ya consommer puis aussi là on va vidéo pour pesa Fox. Merci les bandeko tout dans Arabie Saoudite sebino bandako ezoteka na États-Unis bandako eteka moko futa plusieurs fois à travers cette agence bobenga pour na plusieurs infos bobenga bango bozo info bandeko baza na États-Unis boko so mandako en crédit bandeko bana kin kalami te bandako a crédit oteka mande teka na poto à travers cette agence donc les agences amonene ozo sala makambo ya bien vous pouvez savoir confiance pour vos infos merci pour Nabino votre commentaire Autant l'Arabiso, vous partagez l'Arabiso. Merci Nabino, vous continuez toujours et puis vous continuez à s'abonner. Merci beaucoup. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Yemba tout se donne. Bonjour ma people. Bonjour, bonjour. Bonne santé. Ouais, santé kitoko. Nangolo nzambeko. Gobo ya yo pasi. Ouais. Ils ont respiration et où tu l'as tu es en Zimulangade? Ah, comment est-ce que tu as ils ont West Abajango. Ah ouais. Tu t'as grammaton. Ah, il y a Bissou Zaranini. Bissou Zara. Ouais. Ya. Ouais. Ok, inspiration et Mounou, où tu l'as bon, inspiration et Mounou. Ça dit que l'inspirant, n'indingue, ba problème yandu zana Congo et baga. Mamba bakindoki quoi. Ah bakindoki. Ouais, ça veut dire que au moins dans la famille X, au moins là on va penser que kindoki pas koko, pas mutu moko ya veni. Ba bilo au moins bongo. Parce que inspiration na et yanga sko. Partir ba histoire ils allaient trop dans Congo. Donc à partir de la réalité quoi. Réalité ouais. Petit peuple vivre nango bakindoki, bakanga kena kindoki, ba penser kindoki na nguba. Si. Ba penser kindoki na mikate, tout ça donc bon voilà. OK. Ouais, bon, en fait, l'inspiration, on est rajouté pour les scènes où on est mounou, ça pena et tikala na mitu ya batu ya ba serre na banoko. À part on dirait au vanda peta moulaya. Tu vois, ça fait des 5 ans en Europe et tout voilà. L'inspiration ils ont préparé album. Mais tant na mikili, on a visé na ba intermittent quoi. Ça dit que na mikili faut travailler ndenge musique et kindela na Europe quoi. Ah kindande. Ah mais kinda vraiment faut moi statut changer quoi. Comme maman na statut artiste intermittent, ça dit que détail que pour l'emploi vous comprenez. France Travail a ebindenge ni so comme intermittent. Ça dit que on a droit à travailler au travail quand la musique. Bon ça la musique. Voilà. Ça dit que tout Luka qui to comme statut donc. Ouais, tout Luka qui to comme na statut là. OK. Ouais, nzamba permettre on monique na on trop na mindele pe na changer un peu moi style la musique. Si ko différence style au moni na poto, na inspiration, na ba travail, na nengo bon travail na kin parce qu'ils ont deux pays différents. Bon, na poto déjà staff autour de travailler na bando comprendre déjà voix maël nao na bango babakisi et puis si moi quelque chose parce que quoi sous na poto ko créer ba staff ko luka moi ba ingénieur ou ba ko comprendre yo baza vraiment ti parce que na kini mozaki meke wana ba staff nao quoi wana bureau nao on a d'autres travail na Kinchan Sound. Pardon? On a travail na Kinchan Sound. Il y a qui la belle. Ah la belle, ok. Ouais, ça dit que studio est en oye, ben ingénieur ba comprendre do mamutu kitoko. Ça dit qu'il y a là bon parce que mikili tant oye, il faut créer les sous batouan la maison à moi temps. Faut ba mutu ça la musalo bien en plus ben ingénieur et belé mikili ba ko maîtriser ba voir na bisoté. C'est vraiment des bannes moka pour mixage c'est par rapport à quoi ingénieur est-ce que l'ingénieur non s'adapter dans moutinho sur ça dépend gros chanteur le gars va faire rigolo va y na poto ba grand le gars va mettre musique na biso Gims ça y na poto non musique na biso est différent OK
biso tobeta musique o babenga yango vite fait nakoya siko kana yembi papa ebimika sikoyo parce que l'ingénieur mususu oke oyemba pa na nzembo moko osali 6 mois. Ah ouais, c'est trop. C'est trop. Na Congo na ndo yemba nzembo pas même 30 minutes nzembo esili bapesinga. Ah ouais, ingénieur a memo mambo belé il faut boyer. Yango lelo ngamo na omi ingénieur. Ngamo ça va ingénieur. Ouais. OK. Ngamo ça va sona ngako. DG Nigeniema. Si après 5 ans, vous préparez une parce que vous tambola na de oeza muyaga ibintaba. Oeza muyaga ibintaba. Ozo finga bayaka, ngana muyaka. Te na finga bayaka te yango batutuba okansa na finga bayaka te. Boro babenga ngo muyaga ibintaba. Comment on ouais, yo sakana nango, sakana te. Non, na bien te. Voilà, ça veut dire que loi biso bano yo. Toboka mapa batu. Bazwa tango sombela biso ba jouer te. Ça veut dire que nga jouer na nga na ndo sakana nango na bomwana yango. Bana ngingi ba yebi obo na nga na ndo beta. Ça veut dire que instrument oyo migenema les instruments oyo presque ya tout à sakana nango na génération wana. Ça veut dire que lelo instrument oyo comment un peu négligé. Na lingis kuna pesango valeur. Ils ont vraiment valeur. Ils ont la maîtrise dans. Oui, on a maîtrise dans ma case. Au salaire on yo moko bien ba tinde la kion. Non, on a salaire on nga moko. Au salaire on dit là c'est simple. Ils ont des ni simanango ils ont des ni. Simanango yango normal. Ils ont nzanzara ya nido. Uluki fil. Fil ngo. Fil ani. Ça dit que na Congo tondo salongo na fil ya tirette. Ba pantalon na so tondo ke nango classe. Tudunga so talima ba couper nanga nando ke nango classe. Be tirette ando zalati. Na oka tango na 4 mukemke na fungole on na chango parce que na Congo tondo zo tanga ko zo filo mukebo ete. Après tondo kende na ba garage. Que luka mécanicien a lukilo filo yo ando za ya frein. Bioke pa bato ba bongsa ba vélo. Ba zu le filo. Ya lo mi uche chimon jeta ki kombo uchongo a. Mais wana mi ki linjeta ki kombo yate. Na créé flair oyo za ba sende kati njete nango na ke luka frein vélo singa nango na bongisi yango na ko chango na régler son kitoko et puis ça sonne et puis ça somoro mélancolique. OK. Puis ça masuka na son ya ndo c'est la musique tu za rapport sa musique oyo na bakisi yango na musique nanga. OK. Na ba instrumental nanga na babilo nanga tout na bakisi yango siko yefazala. OK. On a chongo na valeur. OK. Ouais. To cause au moins extrait. Extrait. Ouais, au cause au moins extrait. Bon extrait non on fait vendre na C. Na CA. Ouais. Eric Badi Bantu au moni ma pipoti. Bourgmestre à la Louvière mon konzi monene. Badi Bantu. Ma Majolina Tuzola dio. Si. Tumalamu. Badi Bantu. À mon démonstration. La démonstration ya muyaga ibintaba. Oh. Donc faut betango faut vendre na C. Faut vendre na C vraiment pour oui, bah vraiment ko maîtriser ngo quoi. Ah, tout le monde a makambo. Muyaga ibintaba, muyaga ibintaba, muyaga ibintaba, muyaga ibintaba, muyaga ibintaba, muyaga ibintaba, ibintaba, muyaga ibintaba, muyaga ibintaba, muyaga ibinjombo, muyaga ibinjombo. Vous comprenez? Wala problem ni bayaka. Ngana mona bayaka. Oh, bayaka muyagani na iba yitaba. Olobi? Muyagani na iba yitaba. Te muyaga muka ibantaba. Ah, ya ba betele boro. Aiba yango wapi? Ngaite memba tuna ba commentaire ba ko témoigner. Kombo na ngwana muyaga ibintaba. Do musique ngo ezara muyaga ibintaba. Ezala ba arithmétique ebele. OK, musu ezani. Musu ezali on a betaki lobi, musu ezali arithmétique murezawa et tobola kitu ya et tobola cher pardon.
instrument oh migefo ezonga vraiment la valeur. OK. Mututu asarana nango. Yoro longo asarana nango te. Ça dit que un peu désolé quoi. Yoro longo son bon après tout est beau de mettre ça la musique parce que on est dans la musique. Si. Toi mutu avo no sakana on sait kana azo viser un jour à sa musique. Ouais. Bingana na kitalo kansati na sa musique na vina. Ata masano mungo boye asarana. Non, tu naebi tout le monde on a ba ki bambunda ba histoire ba boye ba fabrication. Sauf qu'il y a la sakana monté. Tinga sakana na mo yaibi tabato kango. Ouais, na moni ba chacha partout na ba réseau. Si. Mais batu ko ni bazo kola ngo na ba mission mususu congolais ba yaka. Que je boki na bon. Tina ona bokeli ba misa ba yaka ti. Iza kombo nango muyaka yibintaba. Iza nde batu bazolo bakena ofinga mission na biso moko ya Congo kwaza muyaka. Iza bongoti. Iza instrument o kombo nango muyaka. Rythme nango pe okinde ebetati muyaka yibintaba mo échanger muyaka yibinjombo mais ozomo atiki ba fanatique no pe ba yaka baza ba eza sepela na ba mona net sur dénigrer bango te no dénigrer bango te eza rythmétique oyo biso toyebi na bumwana e bando obeta mabongo papa ngeli na fingi mutute ngana finga ga mutute ngana za musicien on a bimana ngamuko na soutenaka tous les musiciens ça la maramboune bien na Congo. Très bien. Ça dit que mututu ça la musala ne bien na Congo yo moko mona. Na ça ya ke promotion na lobela ke malam. Mututu. Na misia mutute. Ngamona musicien. Carrière nous évolue indigné. Ouais, carrière n'a évolué très bien. Très bien vraiment. Ming na roma kota mindele ko. Kota mindele za côté ni. C'est dit que le roi na mikili awa na mobeta ba musique mo boye ba punk. Comprendre ba techno. Ba musique mo de recherche quoi. Et ça des différents parce qu'il y a peu des obéta des musique à recherche. Ouais. Tout pas là déjà na Congo déjà na ki na urbaine. Na urbaine c'est ça. Ba siga na beta ya munwe ya mama munwe ya muma monambwa mafula ya yagumbundwe mama monambwa mafula ya yagumbundwe ya munwe ya wazali daba urbaine ya likolo para compara ya nani kunza disaka sambila kumwanama Isambila Nzambi, Mama Lodofo, the King of Kings, Emnwe, ya, Mama Nambwa, Mafila ya Gubundwe, Mama Nambwa, Mafila ya Gubundwe, Weba Seru na Sigoyo, Yagi Misik, Papa Ngeli, Mutaolegate, Bazo Skuba, Voix Murubu, Mila Golig, Avade Anakota na. Je recommande tout l'esprit de tous les animateurs qui ont cantonné à RDC et Afrique centrale qui fait mes faroutis. Ça dit qu'il y a belle équipe esprit. Bill Clinton. Bangotou. Baseleo. Bangotou. Moshili Passa. Bangotou. Brigade Sarbati. Bangotou. La belle équipe Bangotou. Tant que y a gangi. Ya. Papa Ngeli force César Makasi. Après ce qu'on a eu, Imene, ya. Mono sambila ngagwambe. Alléluia. Amen. Sambila ngagwambe. Mungu wale gendela. Mono yidila, mono yambula gwama. Kosoyi una yidiambu diama. Kavova gwanye. Bakanga kuntosa mon pipa mona ba mona kwa we ayaya idila gwame imene ya tumozie kaivota ngampuzo lego bambuta bavova matuka maluta ngantugo nzokulega ngangwe kunza ya vena ga inoga ngoi Yo ebila no banzele te.
Banze ya raté, ozobon de la chérie. Jamais. Il y a un gabon de la chérie. Voilà, on va voir une incarnation. Voilà, on va voir mon bouillé. Yo mona gite na iejari na tana kota kikaka. Na bandi ko bwaka. Yo mona te batutu akili bande bandu kota mombango. Ya ba voir mon boye. Et c'est ngaka ba sala minene. OK. Montena, moni ba micro ndé répondre gite. Pour na bwaka trou na batera sosa, batera bundo, vous pas souka. Pas souka ko sakana te. Mais ce que azo pas sola wapi. Ah, parce que betika ba bengelo mbila. Ah, c'est ça. Mais na betango ngana za intermittent na ba salle de répétition. OK. Ba pesanga de gratuit na France de travail et tout voilà. Ça dit répétition ils a payé, concert ils a payé, ça veut dire que na ba animation na salara. Ndinga ba mindele quoi. Évolution de la musique congolaise et état qu'artiste et évolué ndeni selon yo ni ozomona. Et que bien. Et que vraiment bien. Na ndenge vraiment ya vitesse pour tant mon musique ezaki moi freiner moi le wa nga boina osepela vina nga kwa dabenga na petit première partie isalinga bien moni ma pipa gangi siko na salle wana na ba ma piano kuno beteka emunu bebete bilom so na bete bilom susu beblon na bete bilom musique na bete ki bilom musique na ngama yanga mana Yanga mana kiyongile yongololoma oma waga ye olele oma nazo pekisa basi ya poto batika kosoko laboro na maya moto boboru ya ege yamunini ya yamunene wa baba piano. OK. Kenda ki na muskuyu na bete biluke bele pete ki biluke ba pese 20 minutes. Ah, vous avez le temps. Ouais, il y a le temps. Donc, ils ont évolué bien selon eux. Kitoko, merci beaucoup vraiment. Mon parent Mokonzi, Kofi Olomide, ça dit que valeur ou appelle ça kingaï. Non. Déjà, on a déjà, na contrat na Kofi Olomide. Na Kofi Central, oui. Ah bon? Ouais. Na contrat na Kofi Central. OK. Ça dit mutabangisa ngande yorobo. Ah ouais. Habite mo palo kazolingo mingi boy. Ko kendete rendez-vous mo benga nga ifo to kende matonge na studio. To travailler lo mubwe ngana ye. Mais yorobo, le roi yoroba zaki proche nanga. Tanga moni appel à Veramba habite ko kende ko la tête la mystique. Na rata rendez-vous wana. Après benga jour msuna yambate tu crois yorobo bangisa ko tobikisa lelo ndingo vandi bozwa te yorobo abangisanga parce que tu ebeki te o lelo nini mopao alingo sa lela ngai vous comprenez parce que vie wana muta vision monaki asinisanga contrat parce que elekela yorobo o signer contrat na Kofi Central OK. Bacha ba banderole nanga partout. OK. Na kin. Qui m'a pi pour signer na Kofi Central. Via pesa biso apesanga 2000 €. Premier jour. Ce que yorobo sele que moi. Jalousie. Moi jalousie, mais t'es jalousie. Ezaki jalousie. Tant ya pekisa ki na Kofi azaleka na Kofi bien yepe. Ye tanga pekisi nga na Vierambo. Ya memenga koto mususu. Wapi? Amemanga ipa Jomo Boye Aute Koya Francis Ivemba. Ah, Francis Ivemba. Ouais. Mutapozo Mobutu. Ouais, Mutapozo Mobutu. Na signé kuna. Tugende na paga Juma. Koboya nga pasi. Tugende na yi. Tugende ni wana. Tu signé mwelo mo wana me. Ikende epikara. Mami. Tine ozo problème. Na yorobo. Tukuti kumba. Tana bimi. Habite. Na visionné na numikili nanu. Ambakine, tout l'andelon moi m'a pris quoi. Très bien. Au visionné Mikili. Ouais. Service spécial covoiturage Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga porte de la Chapelle.
Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga Paris Porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga Porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Ma pipo oyami kilinzela ya mai nzela mai ezaka mpona baraison nini biso toyebi yoza frère nanga depuis toyebi ma pipo baza mwana bonne vie akoli na famille ya bien baparents na bazalaka na la bazalaka na école olombole bacarrosse na kibolenge na yo mais eyo arrivé ma pipo epoto nzela ya mai ezaka mpona baraison nini non de teki guerrier nga kende vacances na Turquie. Ah, ils ont en vacances. Ouais, la guinée en vacances, moi, na Turquie. T'as comme na Turquie. Moi, le yengi quand des alaka. Baya, ba, okatsa, baya, ba, nini, ne ara, palo, comme elle est, nini. Ba, no retour, ba, bouger. Nga na otika, là. Ah. Donc, nga kende Turquie. Mutasalele ngai magambu. Asali nga magambu na ke Turquie, d'état ke, commerçant. Ok. Nakomi na Turquie, na besoin na zwa doki wana bazwa na Turquie wana. Et kamat. Ah, mukanda ba Turquie. Va séjour en fait. Va séjour. Sko mutu ba sala ngona ba cyber, muta kendo sala nga demande. Ake sala nga demande ya tourisme. Ça dit que na passeport na nga ina ndinga sala demande et simbité. Visa na nga elali. Sko pona renouveler na zwa nini wana, il faut na zonga kin. Nazonga kin, nasenga sous visa mususu pona ya tourisme po bapesa ngai ekamet. Du coup ba masato yaki na bango habité okomida pembeni ozonga sous kin ya kota noka ya Grèce. Ba ya ba kota Grèce. Ah, natanga bona obeta Grèce ou nazongi langa. Omeka pe bebru na koti Grèce. C'est du réalité pour ton ndenge ba to abete la biso lisolo. So côté Grèce na moyenne. Na mai wana. Oui, na côté Grèce na mai quoi. Vous avez combien de personnes? Na dingi wana na dingi avec toi qui 60 personnes. Oh non. Ouais, toi qui 60, toi qui 60. Na dingi ouais. C'est facile ou c'est peu difficile? Non, ah ils a facilité mais ils a aventure. Ça dit que no go tout, il faut signer, il faut les en aventure. Ça dit que nde ba obetulo lisolo ndengete réalité ozoge mona ba obetulo lisolo na lisolo ba obetulo ba facilité yo mais tango kende sur place au moniki ah de joko magi ogo CDPT ba facilité ndeni jusqu'au mona yini ba obeta lisolo parce que to analyser sur ça na ninga mabete to na ba jeune ba olanda biso na Congo si ba musuba mona fa ko makana poto ouais donc à quoi risquer vie nae a epenzela oyo ya mais avec des conseils avec des messages comme ça. Non, il faut pas patience. La visa un jour. La visa n'est normal, aya poto na est normal. La difficulté zani nanzela mai. La difficulté nanzela mai soza na mbongote. Déjà d'état que moi si au koklo CD esprit. D'état que nous copé au koklo CD. Ça dit qu'il faut aux amana na mbongo. Nzela ya koya nzela mai ya trop dépenses. Parce que déjà ko koma Turquie, faut à loger. Kokende na ba ili wana ba série wana il faut en ambongo soza na mbongo te o lukaka moyen moko zo mbongo katsa ça dit que les gens ba mekato ebele boko koma sur place ba kangi bino bazongisi bino prison bon lelo et ala lisute lelo nzela na vraiment ba kangango ba stopango Union européenne vraiment cha ba moyen ba to ba les kasouté ça dit que même au Turquie pour Kata et Simbate donc au matin a dingi 60 personnes mais c'est beaucoup hein normalement il y a ça là qui doit quoi na maya ouais parce que dingi za la catégorie à dingi si ngai mutaka tsanga jomu ya le roi star à bleu bato bakatsa na bleu ba ebi ko ngam mutaka tsanga bleu ça dit que tant a commis ba ebi c'est que star yé pas yé star bandini
ya katanga ofele po sangwe kende po ya benda pe batu. Vous comprenez? Ninga katanga. Na kenda pe pou tukute na ye no lobitango 6h banini toleka 6h pour komi boy. Yo mo comprendre mais tala basirien bandibu banigérien yo mo tali maki batu vraiment que quoi sanganat on a sali crime be poto Espirant peut cri. Espirant à ce qu'on crie. Poto. Babodo ba otula. Banoko ba otula. Espirant. Na Roma Grèce. Na Roma pena. Na Roma Grèce. Ba chebiso na centre de réfugiés. Kuna pe na kika mambandoule. Na ondobeta ndoule. Après. Na kutanina. Mère Alifanto Nanga Kuna. Donc on a 60 personnes wana. Ouais. Vous savez combien de heures du Koula Maï pour beaucoup en Grèce. Tubita ba 1 heure du temps. 1 heure du temps. 1 heure du temps. 1 heure du temps. Parce que ngambo mon ando kumba bon. OK. On a kumba ngovi magaga. Yum to kuma machine. Ouais. Ba tout narat. Kuna chauffeur azata. OK. Boza 60 ba tuni na kumba moto. Ngabi ngai. Kumba moto bazuyo baebisio bo wana na monter babisio fini bang babi baluki so cheboe tenga muke bozongi boy batali ndongo ko maîtriser ngo après non faut maîtriser ngo boy bon kitoko batu bakoti baesibino moni muindana kuna landa kanzela luindana de marangu mais zaki pe première fois te. Première fois, balanda biso na zamba babeta biso mbile masas. Ah non. Ouais. Deuxième fois, na bangi. Batu bakufate, je pense. Batu bakufate. OK. Ça dit que moi de panique. Bokoti na zamba po bokatsa. Mbila bopanzani. Bozongi na botel place wando elala. Lobi na ngoli suba créer sous moi convent mususu. Bo meki lisusu. Troisième fois, on a compté la troisième fois. Ah ouais. Ouais. Il a avancé la vie, quoi. Mais les autres conseillers n'a pas chaîne non, on a conseillé n'a pas nous pour n'habiter ils a souté. J'ai un ici là. Bakanganze là, il ne reprend na chambambongo bani. N'habiter pour y aller à l'issouti. Non mais kozonga nini yo kolo beta ke. Non bon. Bato a soif à poto. Atole bisi bango ki goyate. Amono lugo ko saya. OK. Moi ba vie na biso mugo ya kala bando ko sabiso na kini. Sutunga ba jike ba ko sanga tru. Nandeni. Tinanga yo doza na folonga Congo. Yo fo mikili. Fora mikili Congo. Yo ndengo wala fo mikili. Mais fiango no ene mswazala ne mutumo boya lokotane ba blo na ba fulu metanga yekin na patron na poto amto lokota bilo na fulu ndeni na poto abimisaka ba fulu na ba bâtiment mais eza mama na boulot na kasango na lobati mais comme ya mama ya tena poto futara bien ba futara baza mieux payé soki alobaki vérité ba misala oyaka na mikili ba royo osela biso te ba ki vantar na ba Congo. Mige ba jiga ba nyoko la batu na kina. Papa ngeli. Na ebite ngala kutwa ba jika ba ntema mabe. Mwe ba vie wana va ndo ya kini ba okosa bana batu. Ba ntema mabe. Bangonde basala ke batu ba ye belé na poto oyo. Na nzela mai. Na banzela mai. Pour aide ya kini on se le vanta. Bu memelage mai. Bu sokolilake basket. Ola peso conseil petit na ngatanga na kin, luka boulot na kin, poto ya passe rien. Ya beta masolo ke poto ya danser. Poto soki ndeni. Papa ngeli. Ba viana, ba eda ba touté. OK. Ba bebi sa ba mémoire ba congolais. Lelo ba noko ba galérer makasi na kin na poto awa. Do yo ya pe poto ka pona masolo ba jika. Oh, ngana poto pona masolo ba jika.
poto za danger ya poto a danger so mi poto na bisio petit na ngai vous comprenez j'étais boy mais tant que vous avez réalité musu tant que réalité musu na mo regretter people king est-ce que non moi carrière hein ouais pour héros me batib na bisio tana simano ba gaz fabulous na zo bisao na bisao veille va s'imposer voilà ce que poto ce que faut le staff ngade na ba staff na de kuba na ba petit na ba sala ba clip à danser ba kin crisp ngombo vous comprenez na ba petit na ba ingénieur ba mara musique ba soriano vous comprenez studio vanda banini da poto pe sur retard pour qu'il est mystique hein ba balu ngaba ya poto ba avancer ouais ma pipo poto pe sur retard au sarana kuti yango na zonga kin nzamba partout nzamba partout mutu muso ko réussir te na kin o réussir na poto o réussir na poto to réussir na kin o réussir na kin to ke réussir na ba Congo yeah c'est la vie ça veut dire que bana mai bocha ka te ide na bino ke mikili a pas si fort mikili a pas tant komi na Grèce ouais ezali ndeni na Grèce komi na Grèce komi na ba téléphone bilamba histoire na Grèce ezali ndeni tant na komi na Grèce na komi na île Moboe Moya obimika bono tambulo bezaki ndeni te okomi biso tabo komi bino 60 bon biso 60 ba ko zo biso na mai pour bo tokene na ngolimbe silaki mais na ngambo ya Grèce mais ba radar eza batali ke batu mo ba na mai batindeli biso bato ya silaki ouais limbe vidaki quel risque batindeli biso bato ngamna ndo kumba mo so senti na bu ekati tant ekati boué pas même 5 minutes boué pou munda mo take biso le roi projecteur to ki na butu bo sentiment bo mum le wana moyi munda na biso ti le tika mo défaut kuna misu bani ah ouais éclairage à ma c'est ta kanga ta bon tout a bateau mo ya ba portugais bazwi biso wana ba bemi biso ti batu biso ba koti biso na kati ba bandi osa biso ba examen batuni banini ba memi biso na centre mo wana na Moria bato bazala nga na Moria ba yebi ba memi nga na Moria to koti Moria miskofo quoi enregistrer tout pour faire na batante pour centre tondi période moto mo ezika batante mo ezika ngade avant là déjà on a avant ah yo le carano déjà ngade na zala l'an 2017 ah ouais l'an 2017 l'an 2018 l'an 2019 la koti sugoya ko taper na ressemblance quoi donc to ba yambi bino après si tu vas loger bino biso ba tante ta ba yambi biso ba congolais ko sango ko kende ma pipa za ma pipa ko ba congolais da ba za da kuna ba mbiaka ba teli ma pipa ko la na tante te OK star ba ye ba cadrenga bozana ba sina banani ba star wa to ba reconi na ko ba to ba reconi tanga zale kuna c'est kanga aka yum to histoire OK c'est ran kanga ba cadrenga chinga wana banini po ba umsango te mise mo ba jiba za ke wale ki ba di ba mo betransko ba ndo betla mo ye mo pe susu ba ba comédie mo pe ba za ke ba kota ki ba le kaki ba nini ngabia ouais ba cadrenga ba boina la na centre wana na ba tante ba congolais ba nini ba zunga ba misinga na ville encadrement des alaka artistes ba ya ba o cadrenga et tout ba kitanga ma moral pour na fa chaque mabe ou batou watindinga neni bani ti nzamba binda salama munegwa vous savez combien de temps en Grèce na sali nga melatin na Grèce na beta dada so biso makila ba biso bakila nzambe kwa na Grèce na beta 3 mois ah OK na beti 2 mois na centre 1 mois libanda ya centre na ville na bongo mwana après n'antenne na beta jour moko na longwe Grèce na komi na longwe Moria na komi n'antenne na 7h na lali na hôtel lobby nango na 6h na Côte France. Très bien. Différence des à Grèce na France. Ndenge ovani na France pendant 6 ans. Bon. Ndenge ovani na Grèce 3 mois. Tout est Europe.
condition ya moko. On va lire à RSA, avec va lire à RSA. C'est-à-dire, en Europe, Union européenne. Mais est-ce que pourquoi doit-il à Grèce, va dire à Paris? Bon, oui, bien des défauts, on a la mona, baya ebele, bandana tirikil. Ya na tirikil, azo kosa batu, na kin, que avant d'ara na Paris. Ah ouais. Ça dit que, moi, na comprenant phénomène wanati. Même, azo kosa même na moi sinaye. Qui a commandé à Paris. Ah ouais. Il y a comme une difficulté, il y a kobima, il y a kotambola, il y a moko mifreni. Ola lo ba vérité. Ndenge mona ba ya musu ana il ma oko sabatu en antenne. Ya musu en antenne oko sabata commandé à Paris. Okay. Ça dit que koto on a comprenant vraiment ba ya ebeleti. Ça dit que moi vérité moko boye na nzela wana ezalati. Même mutozo aider. Pour ébisser vérité que moi na minute oyo il faut na sala boye pour na ma place boye mais ya linga beta mekato moko boye pour amatongo moi niveau moi mbongo eza moi likolo pour arrêter pour sala la nini pour la tamo basket ça na comprenant ngoti. Ah ouais. Ouais. Tout ça, l'actualité, Beloza musicien, ma faut faire rigoler les padres, BBC double générique. Souka. Souka na générique. L'animateur Baboki qui toko. Vandisana Ngebungebu. Merci beaucoup vraiment. Na l'animateur tout, il y a Jet Set. Ça dit que na mon vraiment moi, Moussala vraiment. Et Koba. Petit yo, merci. Yo le bagi yacheta. A obeta ba générique et simbate. Oyoki. Moni moi nana. Moi nana magara yacheta fora. Mige mkono ko kuta moi nana. A comprendre. Oyoki générique. Ah, on est à Gaulois. Yo, comment Gaulois? Tenga Gaulois, tenga pire petit, y'a ba vie. Ok. Donc, générique préféré les années, na Ngebungebu. Tous les deux, surtout au Monaco, on a bois qui wana, les langues mabé. Ah, ok. Ouais, bien. Swana. Ouais, Monaco, ça. Ouais, na les langues fort. Ok. Fali pour pasteur de France. L'impression de qu'artiste. Et ça lit bien ma case. Ça veut dire que, au moni biso, to vandara ana poto. To wana ba débat na biso moko boye na ba masa na biso, oyo baza bata bikolo. Ça veut dire que, bango batanga ape, ba musicien na bango. Biso to tchara ape ba musicien na biso. Oyo to bundela bango. Et ça lit bien. Yawan les fait. Migi, il faut ça la promotion. Il faut ça la promotion stade. Masalanga. No makamna yo. Te to solo là. Yo a DG. Kasi on a bien yo makamna yo ça la pression. Yo impression nga biso tout ba congolais to téléma to soutenir idée wana vraie idée. Vous comprenez? Na oto mona masa moka oto lekawa. Masalanga na lobelia akolo bateke stade anile ya feti na biso mige ya honneur na biso ba congolais Valère que mon vieux grand frère nanga kinois loko anga makila moko a Betis Stade de France Valère nanga et puis ça rappelle le coup na ba masalanga za la ba on est mon grand frère a joué Stade de France Fali Poupa totika nanu ki mutema mabe, totika nanu ki fanatique, to chasko mwana ki mwana mboka, to micha biso moko bana mboka. Valère. Ngana sepelaka, viens nga chez abeti double Adidas Arena, abeti Genève, abeti Ireja Arena. Et ça Valère. Viens nga Fali, abeti Stade de France. Et ça fête, ngana mona nga fête nationale. Ça veut dire gouvernement faut avion. Bah tu vas tu m'akim. Bah yé Stade de France. Bah yota la concert. Bah bona boy bah betango. A division 4 fois. Bona boy. Bah tu vas tonate. Bah tu vas tonate. A sinon mobimba. Mais a division 4 fois on a bah R. Après 1 heure bah division d'ambo.
Après, après 1 heure, sous la division d'âme. Après 1 heure, comme une qui est à. Ce que biso sikoyo, mbiaka, na biso, fali poupa, à Bétiang, Migi. Na même yo mourir, ça le fier, qui est grand frère na yo, petit stade de France. L'ensemble, la bourre, on a étonda. Et ça, et qui fanatisme était, tout ce qu'on a côté qui fanatisme. Tout ça, c'est quoi, ok? Équipe na biso comme tu es bêta dans stade de France. Il y a ballon. Mututu a yota là. Tous zongo bongo. Ngana zongo le roi. Léopard comme tu es bêta dans stade de France. Ça dit que biso tout ton disango. To l'équipe a communauté belé. Na ebele. Na ebele. Na France, na Paris. Bon, on a fait bêta kake. Pa! Plein. Ate ba tindinga te na oloba. Ate ba foutinga te na oloba. Pour na Congolais, Miguel. Papa, faut cha micro-trottoir. Mouta osimbo ate. Wa libre. Très bien, ma pipo. Il y a une première partie, émission. Te, papa. Obetango karaya na ngai. Loba li loba moko. Te. On m'a posé une question. Te, il faut loba. Papa, oza Congolais, oza na actualité makasi. Mais olobi on wapi na fauteuil jaune. Oui, mais yo peut faut loba faut pas tout les belé. Avec le temps, avec le temps. Avec le temps de linéaire. Donnons à 2025. Papa. Moninga na linga be événement. So na bima na be événement. Banda na kin. Événement oyo eza historique. Banda musique ya Congo banda. Ata kulutu moko asinya ngoti. Faut que soutenir vieux wana. Ata toboite na mambango emwe kenda na bandenge moko boye même bango moko place baza. Il faut bayamba mututu na minute oyo. Vous avez première partie émission l'émission l'état to remixer le vénérable et grand maître choisi Matata Mbotebele Koloto Chancel Mbemba de midi Mbotebele tout aussi Mbote Naya Papi Matalata la Matos Miroir d'Angola d'Acosta Patron Pierre Vieux Mbotebele na Eric Badi Bantou bourgmestre à la Louvière Motema Yama Jolina Tozola Dio Motema Yama Jolina Tozola Dio tout aussi Mbotebele Morimo qui est Mbotebele, Motema ma grâce Tuzoladio, Silva Anderson, Calvé Claire t'appartient, tu peux si Mbotena, le sniper de Ferrego, la Gaëtan Lipamoto, Mbotebele na Evantumba, patron à Kation Vex, Fabrice Massamba, Red de Mouta, English Fada Père à Anglais, Naraz Angleterre, Mbotena Gibaina, colonisateur de la SAP, Motema ma Sylvie Baina, tu peux si Mbotena Michel Ochudi, na Berngam, il a belle. Na pesi Mbotebele Kulutu Michel Ochudi Mbotena na pesi Mbotena John Konde de Grâce Motema Mani Konde Mbotebele Roi Bilamba Kéline Tsumbu Ogepste Paris Mbote Nabino Ebele on a bato ko remixer votre aussi c'est la deuxième partie ouais Badi Bantou Eric Badi Bantou ouais Venangai Evantumba na veste Venanga na lilo fort ça dit que la beau sanité Morimoki Mutunanga moko quoi na bosanité Emmanuel Anganda quoi na président Toto na kati ya Dijon na bosanité les grands mécaniciens Kelele ça dit que soit un camion mouise en panne ça dit que Kelele na Dijon ouais au bongisango quoi na bosanité Eric Kaloub voilà le multi boss voilà une espèce. Vous comprenez, na bosanité, vous comprenez. Eric Ndumbe Katwala, na bosanité, la belle moïse ma bé, Mikenyema, yenge musique. Ça dit que, bangonde, baosala skoki, na réalisé l'album nangai, ça veut dire tout comme en janvier déjà dans un akin, pour la préparation album nanga, na yenge musique. Ils a la belle mourobouye, yamounene, et yoko sunga ba artiste congolais sabina minicho bazui DJ Rey. OK. Ba produit déjà DJ Rey. Ça dit ba clip à danger, makamba mystique. Na petit nanga Tiffany na Londres. Ça veut dire que j'étais ça dit que
Boyenge Miziki, bientôt ma people va signer sur Boyenge Miziki. Pour comprendre. La bonne sanité. Ambassadeur. Gims. Mwana Mboka. 4 secondes dates. Biloko to Lukangwana. Biloko to Lukangwana. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Ta sikoyo ke na concert à Maître Gims, ma people zana migeniema. Et ça on est. En plus, fallait pour papa za ambassadeur, oui. Ouais. Ça dit que stade de Martyr, stade de France. Stade de France, wana, Soria Betiango. Yaché tapé au Yawanati. Obligé. Voilà. Musique Congo est bien. C'est Congo qui gagne. Congo a gagné. C'est Congo est gagné. Très bien. Ma puis TikTok neni. On dirait sur le TikTok qui barando kimi ozana barando kaka est-ce que barando nga sala barando te bato basala barando ba bénéficier rango ele gande ni na mokili na bino kuna TikTok te nga na za TikToker te nga yiso na na te na yaka na sali mo live nanga ndezalaka bato barando eza mentalité ya batu ndinga kulila nga na kula te na kuswana na kufinga te nga na kula na muziki Muni ngai mutu to sola na niga mingi izaka masana ngai simo puto yebani na momo muziki apa ye na sona asuna mututi apa Karini Mukonzi la baron mutu na ngai banda yoyebi banda tongo apa yunga na yuna zalano batu musuba luka bazala pembi na mapipo bakomisa nga master ngana masana bangoti ngana za asila se de force wani Babylon na BIG vous comprenez ngana za buto na ya ba vie tout bandimanga ngana ndimanga batutu vous comprenez yango na sambela ga nzambe Bill Clinton Maclitonge nzamba pesa ye ba idée ya bien asala ba label vous comprenez pour Maclitonge ndimanga ya lowa papa na wa te Bill Clinton aza papa na ngate mais aza plus que papa. Ok. Il y a plus que papa. Bill fait ma voix dans le vie. Oh, moi, na, ma pipo. Bouzou kate, moi, na, mou, mikolo, ma pipo. Azo binte babilo kwa misik. Wana vie na ngai. Mais moutasala ke, nga mou na vie, tobe bana. Eza, vie na biso, Bob Denan soukam. Ah, grand prêtre Bob Denan. Ouais, wana vie, ayebisaga Bill Clinton ba vérité te. Yango isala mwa bongo mais wana grand frère na ngai Maclitonge rosenge pardon na TV ouais te misa senga pardon te de na lobi bikaza vie na ngai aza vie na nga siko na osenge pardon nga na sala yeni misa senga pardon te solo jamais miso amiyebi akosenga muninga ni musicien pardon te na kosenga pardon na ndengeni na kosenga pardon pa yambi na ngoti umuti ke ngai edendi mais to roso mo le mo abile ça la plaisir na bato ba phénomène wa mbote dans un malagena lukato nigo ni malaya mama ni ma idologele ya phénomène jango chandi sa ya mange Wambote, miganyama, wambombo, yo, my people, as the force,
Awani Babylone Abiaichi. Bongo clag. Et on va donner la omilo américain. La musique, papa ngeli. Et bon, alors moi, j'entends ici, tu as vu. Tu j'entends. Pour en y être. Agi dol nangate. Ah, ok. Ouais. Bon, j'ai ça que tu peux. J'ai ça qu'il passe agi dol nangati. Ok. Ouais. Nga mini maklitonge. Pour na bouagana yi. Moina Congo, animateur wa bouagana Bill Clinton. Ezakanga, podium moko. Ok, podium ni. Na Bandal. Na Castel Opera. Okay. Kanga mna bouaga iti. Na Anagana de Mungu mwa miale abulu bwago popo waga baby yeah. Baby sawale toke pompo pologoto dia yo kango sikoyo akanga wana nani baby c'est ma people amata tokene skolo ba babilo moto betaka ba monotope sondo bondo kono bro sobo dianta banda bukasala yaye soko bodondo borro batu bagangi Bill Clinton na kina bouagana animateur musu podium banda longwa maison mère à part na seleo a invita kanga muna bouagana yi venanga zakari baba sa yebi témoin. Ok. J'étais papa ngeli mais on quand même magoda. Oui, y a le bébé mutunangai. Y a le bébé mutunanga miazara mutaba kanda makazi. Y a le bébé baza mutu ya kanda na ebisiyo. Aesenga mapivo muona kuzua camarade no wana au comprendre. Monde na beti yete. Aesenga ko monde na beti na mangoda. Ya mona ngelo kwa bakote leke na maison mère. Aya sikoyo. Abia le bébé tchana si ya le bébé. Mutaba méchant. Mais vrai moutou, Coco. Moutou m'a spiritualité makazi. Il y a le bébé. Tu peux s'emboter belé. Voilà. Donc, ça y passage, il y a ma pipo. Qui parce qu'il y a une nouvelle ça date. Donc, on fait tout, il y a un baïto, mais qu'on décortique. Tu informer bien en temps réel, artiste dans la studio. Bientôt, ça va signer dans la belle. Donc, il y a ici, biso. Boyeng musique. Il y a biso, Mouyaka Ibintaba. Toko si sana yango boro misiki da bisio ona sakala na goti loko no weza vi yango yo na vonde kana sin na vonde kia toujours ouais yango o bana ngoto la viditio ba ko sepela fort nasida akiesi xil mavinga o bana ngoto ba sepela fort o boro na ngana do beta te vike nyema boro ya misiki Muyaga yibintaba muyaga yago na zongi sango natan sile logo la ko bimela na Stade de France uyaga yibintaba bukila kakite bukila kufira misio uyaga yibintaba uyaga Très bien. Merci Nabandego tout balandi biso un grand merci Nabino pour vous en ébélé pour tenir la cima ceux qui Zambé azongi étaient restés connectés, restés branchés ensemble. Merci. Togo. Give me love, sweet, treat me sweet. Give me life that flows like a river. Imaginez que vous possédiez une part du rêve américain, une maison au Texas où le soleil brille et où les opportunités abondent.
Chez Dispensation Investment Group, nous pensons que tout le monde mérite une chance de faire de ce rêve une réalité. C'est pourquoi nous proposons des plans de paiement flexibles allant jusqu'à 30 ans, rendant l'accession à la propriété plus accessible que jamais. Chez Dispensation Investment Group, vous investissez dans un bien immobilier et rejoignez une communauté dynamique de personnes motivées, d'entrepreneurs et de coachs experts du monde entier. Avec notre politique pas d'exigence de score de crédit, nous croyons que tout le monde mérite une chance de posséder la propriété de ses rêves. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Dispensation Investment Group. Accédez à votre rêve américain. Dispensation Investment Group. Dispensation Investment Group. Maison Awatusa chez Maman Nicole Malonga. Yaka eza na poto nemoyebite yaka tokiti na metro chateau bakayau awa uzomona kimbondo olalala Paris jela na oyeba asaka omoni ndazabo asaka so bila metro biso batani ngolo bani tanga awa toza awa nini awa toza awa yaka soni na place tokoti aza mwana mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyoka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache. Tozolobela makambo matampo ba maman ba bébé belé, ba maman bazotambola kana ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na Château Rouge na yepo na kolongola matampo ba maman, banduka ba maman oyo bazana besoin au sala taille pona ko kitsa mamuno. Ba maman oyo bazana besoin ya ko sala ma forme kalinga zala na tolo munene, alingi azala na sima munene ba hanche munene, bipende munene. Maman Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà oyo vindisa awa. Ola vima. Non, yo somona te. Oh la camotte. eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit limaso olingi soko moni ekoki kosuki wana sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga ena Yenilesi yeyo azobongisa loposo apoli toteka ngo légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka ngo légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza oya te nango Nicole Malonga. Solo la vérité chante.